Bandeko tango tolobaka yango chaque fois tongo midi pokwa pire azalaka te pire akoma pirate likambo ya somo master ayeko kuta pire master na ye na mwasi na ye na ndaku epesi pasi ya kosakana te siko pe kanda wana bali kotuna ye makamne le kosala ola sa eloko moko te me bakuti ye mutakala obona sanga preuve ke na lalagi na mwasi na epesi muninga kanda akati ye porokondo no so akwesi na mabele akepa mwasi na ye pe akati pe mer na ye morokondo eske bokomi yango lisoto kosola lelo pasi na motema ya kosakana te makambo ya boya ya pire azalaka te pire akoma pirate eske bokomi tout ça la attention na bat oyo balambelaka bongo balutu ya plastique d'après ma recherche balobi que non balutu ya plastique ezoko dégager ce qui est chauffé et puis ça va composé chimique moko boy oyo plus tard et couper ça yo cancer donc alerte abino boke bana kolamba na balutu ya plastique bakena musika balobi keba ko chauffer ba biloko na basani ya plastique to ba lunch box ya plastique mabe pezali est-ce que oyoki. Attention aux ustensiles de cuisine. Une simple spatule en plastique peut devenir un danger mortel pour votre santé. Dès qu'elle entre en contact avec un plat chaud, l'ustensile en plastique libère des oligomères, des composés chimiques nocifs pour l'homme. Selon l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, BFR, ces substances contaminent les aliments et, une fois ingérées, pourraient entraîner des maladies au niveau du foie et des problèmes de thyroïde. Degré mundele chinois to mundibu oyo azoko lia kwanga na kabri sebeno wapi yaya na mikili poto ba chinois mindele bendien ba olia kwanga na kabri na sebeno boy seki mabe koti to bisenge koti ba koboto na biso business ote Landa. Ce soir, ils n'avaient plus de chikwang. J'ai regardé un peu sur Uber ce qu'il y avait. Et du coup, j'ai trouvé ce resto. Il y avait juste un autre seul restaurant qui faisait du chikwang. Chikwang ou kwanga, je sais pas comment vous l'appelez. Par contre, je suis vraiment deg parce que moi, il me faut moins 2 piments. Ça va pas me suffire. Alors, vous allez voir comment ça va partir vite. Quand je commande du chikwang, il faut toujours des brochettes de bœuf. Alors, attendez, parce que je suis toujours un peu handicapé de la main. Si vous connaissez pas le chikwang, vous ratez quelque chose. Moi, j'aime trop ça. C'est la base. Il est bien. Tolo banini, est-ce que ça n'est qu'un scandale géologique na Congo na biso to eloko nini mokolo ya mercredi to là to na buki na Kinshasa na limité après nzete kozika dans les vides o etom ekwela ki mutuka ya batu bamoni mazout ezo couler yango moko ka boyene ba terrasse yaya o chance to nini batu balokoti mazout pamba ka besike wuti ba ebité kaka nini scandale géologique Congo na biso to komona ona to mona te esengo to mawa yo moko tala tolamuki na tongo boye mazuti na veni vuma ezo couler na terrasse linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola zala kobele ngina mobali ya kwiti e isongolo bana Djobour, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba. Babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole, tanga kara na village ya iso likamboza na mboka baole lisa. Ngiri Lokole. Mokonza mboka na mitingi ya koloba. Na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino, pona ba théâtre, pona ba émission na bino, pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique. Yana Lokole TV, sanga plaisir. Allez voir téléphone na yo, kota na YouTube, kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi. Toini, bisous bye. Lokole TV a fiston, tout s'abonner massivement. C'est validé. Mobali mbinga na munangolo aboya hydroquinone. Soki ezotambola ba chéri bazokoya mayanga. Na retrouver douce tendresse affection epana yo. Nasalelo nini pondi makena kupendaka sana. Shita kwacha pelende wenjo. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Omoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola watoyene 8 ans ki komata
yango yawa koto yo nde makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo abika la sabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato bakomobanga soki olingo somba biloko oyo omoni ke olingo sepelisa mwana na yo kodeplace na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Maman Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batina ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote, bandeko, balandi ya radio, lokole télévision, bisika nyostu bozali partout dans le monde, bozali na Brésil, bozali na Venezuela, bozali na Tunisie, bozali na Kuala Lumpur, na Belgique, na Suède, na Brésil, na États-Unis d'Amérique, na Irlande, partout ici kozali, mbote na bino. Merci na confiance et fidélité pour ça kana programme Oyo radio lokole masolo et pas wapi to kuta chaque fois pour na ko beta masolo ya makaboteli ko leka bongo na communauté na biso africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala ngai ba benga ngai Fiston Pelende tata ya Sedek ya programme na bino yango na senga chaque fois ceux que vous allez abonner déjà merci et le ko ali boso vous abonner aimer vidéo et puis au partager na ba plateforme nyo surtout Instagram, Twitter, TikTok, Facebook pour peut-être yo émission ko intéressé au thème ko intéressé de komoko songolo et si kamoko pakala ndeko kozala éveiller conscience ne ko la muka o ko la msande ko esprit kaka pour na partage na yo est-ce que komi c'est que bien to kenera na ndengo wana komi to partage ka ndengo wana on se retrouve juste après ceci. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, Ekna Ministries, Ekna ma famille, Ekna mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilengue Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Kokomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà lié. Radio Lokole Télévision 2. Pour s'abonner massivement. Wana na ba histoire moko ya bien vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement c'est vous s'abonner au CB. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende Tata Sadek na équipe mobile eza wana taka pona ko sepelisa biso nanga na bino toza eloko on est ensemble, il n'y a pas de souci.
Yambo to solo masolo oya pasi moninga akuti moninga na ye na mwasi na ye en flagrant délit mitakala katie porokondo na kanda wana kasi tika to développer dans le titre au moins likolo wana bandeko. Tu es en alerte, tu peux être alerte pour la radio, le collègue Masolo, tu es en luka, tu finaka dans le passé, tu fouillé, tu as une information, na cadre de cas, bino ko ça la bien. Pour te lingaka, soki, tu as l'émission radio le collègue, tout le monde doit être en bonne santé. Pour cette émission, il y a ban nzambe, émission ya batu balenda, santé faut zalaka. Est-ce que commis, tout ça la attention, bande ko mingi balinga ko lamba na balutu ya plastique. Nga linga luta plastique pe ba loka très bien keba balobi et se dégageaka ba composé chimique moko boye oh plus tard et ko bel ça au cancer ya ngoto bela ba cancer ebelo ke wa mutu wana azu cancer wa pa koyeba te o mama ndoki o ndoko ndoki te lutu ya plastique o yo o lambelaka et dégageaka ba composé chimique moko boye o koyeba ya ngoto plus tard et ko bebisa yo et ko pesa maladie balobi ba ke musika ba expliquer tina ba lunchbox o lunchbox à plastique olungo chauffer yango otia yango na microwave ndengo wana tango chauffer wana ba toxique wana ba chemical chimique wana et quand tableau ka rolia au lait yango plus tard au cancer o to loba kité to lobi o etali émission éveil à conscience to ekopeni yo yaya landa. Attention aux ustensiles de cuisine. Une simple spatule en plastique peut devenir un danger mortel pour votre santé. Dès qu'elle entre en contact avec un plat chaud, l'ustensile en plastique libère des oligomères, des composés chimiques nocifs pour l'homme. Selon l'Institut fédéral allemand d'évaluation des risques, BFR, ces substances contaminent les aliments et, une fois ingérées, pourraient entraîner des maladies au niveau du foie et des problèmes de thyroïde. Des recherches menées sur des souris ont révélé que l'ingestion de ces composés chimiques entraînait le développement de tumeurs au foie, au pancréas et aux testicules. Mais ce n'est pas tout. Ce constat terrifiant ne se limite pas uniquement aux ustensiles en plastique. Il est valable pour toute matière en plastique. Le plastique étant extrait du pétrole. Lorsque vous chauffez des aliments dans des boîtes en plastique, par exemple, vous risquez de vous contaminer. Pareil pour les lunchbox en plastique. La prudence s'impose donc, dans toutes les étapes de manipulation des aliments pour préserver votre santé. Pour limiter la propagation des oligomères, le BFR souligne l'importance de réduire le temps de contact entre les ustensiles en plastique et les aliments. Il recommande également de privilégier les matériaux tels que le bois ou l'acier pour cuisiner, afin de diminuer les risques pour la santé. Bisomoko ba africain en général, particulièrement congolais, to yebi seben o ezalaka na kwanga na dendo yaya, kwanga na dendo, kwanga na kabri. Muchopo venga na Lubumbashi, basto Lubumbashi kamalondo muchopo. Bokomi Chiko tik oyo na éviter ce qu'on chinois, ce qu'on indien, ce qu'on japonais, mais degré seben na soko lia kwanga na kabri ndimelanga aoke ko kitoko c'est que oh pena akena pena Kinshasa ayebi masolo ondenge zalaka. Et puis tala degré ba mbale sikoyo kabri wana na ndenge ba baye kwanga yaya bakwanga bana basana Congolais te mundi po bakomi ko yiba ba bisa substitution surtout yaya area ngoyo basali bakwanga sala ngo d'une manière professionnelle tala bato bakoti masolo oyo sebeni boy bango ba supporter na bango na bango et comme mundi ba sala kwanga mutu ba sala kwanga ya biso etamla suste to baki yango d'ailleurs to mona ba image da mundi ba sala kwanga na ba plastique ba ebi source tangote yaya to harmoniser te kaka kwanga na poto na Kisasa na Afrique du Sud harmonisant très bien po mindele bakoti makambo sebeni oyo tokoka sango landai du chikwang, ça fait trop longtemps. Piment, ils ont pas mis beaucoup. J'ai demandé qu'ils mettent beaucoup de piment, ils en ont pas mis beaucoup. Alors ce soir, j'avais envie de chikwang. Habituellement, je commande toujours chez le restaurant L'Humanité. Pour les gens d'Orient, je vous recommande ce restaurant, il est pas mal. En fait, ce soir, ils avaient plus de chikwang. J'ai regardé un peu sur Uber ce qu'il y avait. Et du coup, j'ai trouvé ce resto. Il y avait juste un autre seul restaurant qui faisait du chikwang. Chikwang ou kwanga, je sais pas comment vous l'appelez. Par contre, je suis vraiment deg parce que moi, il me faut moins 2 piments, ça va pas me suffire. Hein. Vous allez voir comment ça va partir vite. Quand je commande du chikwang, il faut toujours des brochettes de bœuf. Ah, attendez, parce que je suis toujours un peu handicapé de la main. Voilà, si vous connaissez pas le chikwang, vous ratez quelque chose. Moi, j'aime trop ça. C'est la base. Il est bien chaud. Il faut être un pu, mais c'est du bon puage. J'aime bien les trucs spéciaux comme ça. Donc, tu prends du chikwang, du piment et de la viande. La viande elle est très bonne. J'aime trop ça, incroyable. Le piment il pique pas du tout. Je suis deg. Le piment j'ai l'impression qu'il est mixé avec de la tomate. Du coup ça adoucit le piment.
J'avais tellement envie de chez quoi. C'est vraiment trop bon. Il y avait 5 brochettes. J'ai payé tout ça 16 €. Plus la livraison après quoi. C'est très bon aussi. Je suis un gros fou avec le piment. Et là, je vais être en rupture de piment. Voilà, j'ai plus de piment. La marinade aussi, elle est très bonne. Manger comme ça, les légumes. Il aurait peut-être fallu un peu d'atchéké. Le d'atchéké avec les légumes, ça aurait été trop bon. Si vous connaissez des restaurants africains sur Orléans ou dans les alentours, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous savez que j'aime trop la cuisine africaine. S'il y a des plats spécifiques que vous voulez que je goûte de n'importe quel pays, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah là là. N'oublie pas de t'abonner. Bisous mes bébés nouilles. Trop bon. Tozonga bongo na Kinshasa et pas wapi na limité na lobaki yango ne bandeli. Après bomonaki to monaki ça lui fureur na réseaux sociaux. Na limité et si quand puis j'étais dans les vidéos de pela moto balobi na séance qui parce qu'il ba kaleson ya batama boma et so ba kaleson ba on ne sait pas mais ba mona qui j'étais peli moto dans les vidéos ngone ko le kutu étape katani et ko li RAV 4 ya batu et si li on a mercredi na tongo ba la muki boye mazout zo couler na terrasse ya ngomoko ndenge ba kinyo ba buka na kate moi si mobali ale ba di ko toka mazout wana ba kende ko teka kitoko to mabe est-ce que il y a un lien entre Nzetendenge Zika qui Angomoko, Nama Zoutouana, ton nini. Scandale géologique kaka. Na évité, bilongo bo jugé. Tala neba kino ba sepeli, ba beti le coulé. Oh mboka ndeni ndio batu ba vanda likola richesse. To la mugi na tongo boye mazout. Na venir vraiment ezo couler na terrasse. Franchement. Ya to kosola siko masolo likisolo ya somo epesi ngai motu kosua ngai batango batindeli ngai image na abi oh la la même makambo o to lobaka yango yaya to kosola mukuse na yebisaka bino chaque fois yaya na vie ozali émission effet ya conscience pire azalaka te pire akoma pirate likambo oyo kabola batambuki ba likambo ya mwasi to mobali na mbongo yaya il faut être sérieux. Pire à la kate. Yaya bande ko bozo lelo te permettre quand même. Sur la basa vidéo to routine la vidéo mais bo senga la mbri mata. Ba visto, tiens la vidéo la te. To routine la vidéo kaka jour ya lelo nere monsieur leka. C'est comme le sili lobi to routine sur vidéo. Tu peux comme rappeler moi dérangement. Est-ce que commis au senga vidéo to routine vidéo kaka lelo au moins ndeba kati porokondo, ndeba kati morokondo et si lobi to routine sur est-ce que commis. Des master bazala ki ba camarade to bani intime to ba pire kaka pour to pire la shooter ba masto ba talaka no soki mwana mai na ya zate ya ye ale agole apelo ka bona mai ale biloko tangu mwasa aroya no camarade yaki awa ale ka ndengo wana sikoyo ndenge bandaki ya to ebite ba bandaki ndenge nini mais boyeba ka chaque fois na yebesa na yesep ne loko moko boye bomoni papa nenga zalaka mobali oya atana mwasi ndako ata alingi libanda bolingo ya mwasi na esila kate ezalaka kaka po grand prêtre mère mais mwasi oya libala soki abandi ko tricher libanda akombaka na mwa négligence moko boye na kati ya ndako est-ce que bokomi ba mama bokomi bokomi to la kosi to la vérité c'est que bien et papa botalaka okomona mama kokoma na réponse moko insolente. Oh, pesa papa, babiloko alia la butu, auteur na lembi nanga, aza fatigué. Oh, fatigué nenga osala ki busala ni po fatigué. Parce que yo babala ki yo pona makamu nyoso toile salama, yo komi fatigué. Fatigué yango fatigue ozu yango wapi. Nani alia ka biloko wana avanga na kolia na butu na moi. Est-ce que bokomi? Mama apesa na mai na mela ngapela ngape motungu tungisinga na lembi pe ko lemba na lembi nanga. Est-ce que pose mai da problème? Soki bani ko ba réponse en nderwana yebake mabe bani ko kota quelque part zala vigilant ndeko mobali oyo soki pe mwasa bani ko pe ba réponse wana soki pe nini on ne sait pas mais akoma ki déjà vigilant oui kaka ndembo yebi moko abale ko remarquer muninga na wana ko benga tata oza wapi ote na esika na kaza ko na parler pour na koma nzoka azo contrôler muninga zali wapi muninga so libanda ya karandaku déjà ba coopéraka na grand prêtre mère est-ce que bokomi makembe maka déjà on ne sait pas si to éviter miracle nini kaka ba voisin ya ba voisin ba ça rappelle bien ba voisin ba ça rappelle bien makamso ba monaka yo mona ngote mama monaka
bayebi ke wana za kamuninga na ye bo bakoyeba te babona eyo bayaka pe na ye so pe ndekonse pa nzoka sikoyo moko camarade soka za musika contrôler masala oza pona quelque part ya kota kayaka ba voisin ba monaka voisin moko atuna kutuko tuna boni atuna to ngene kotika yi ayepe na ndako na li conjugal toloba nini pasha ko sakanate voisin moko atuna ye mais tipo wana kala 3 za kanani o te cousin na nga yaya te ko peni yo ba papa keba na babali oyo mwasi na yo asala makangu na za shira wono wana cousin na ngai cousin ndenge ninga na ebiete keba babenga o so cousin na ngai o ndeko nani kuna keba yo fe ba cousin ya mwasi na yo o to lobaki te to lobi o ezali émission éveil ya conscience ye pa ba cousin na ye yaya yibaka na yo chaque jour mais un jour ba ko chon ba ko kanga yo tellement père kaya trop sikoyo voisine père comment moi suspect atimeleka parce que yaya po makama moi c'est mobile bomba na raté et yeba na kaka attends ça la preuve te mais o bana ba ko soupçonner moi ndam pire mutu pe azali mutu malama sola kitoko jeune sola kitoko yaya ko monda ye ndeka so regretter sikoyo jour moko boye voisine wana atuna mobile ça fait un temps où on a comme on a été. Nous avons demandé qu'il y a un système, le système de changer qui devait sauter. À tout le sikoyo mobile. Oh, ndani cousin ya moi c'est d'ailleurs on a mis qu'on a été. Abio cousin moi c'est dans le web. Ote mobile moko ya awa cousin moko boy chaque soki ba 20 minutes so ba 12 heures so ba 10 heures ina cousin moko boy. Oh cousin ya awa cousin ndengeni oh. Et moi je ne sais pas que cousin moi awa. T'es ça ngate. Bon, ça va. Fongo la miss. Voisin essaie fongo la miss. Azalo ba cousin, mais nga na mona ngo bien té. Mobali peut maîtriser parce que mobali ya liba za la maîtrise. Abi ça va. Nga na retourna répéter. Confiance que so moni cousin wana ye. Yo luka moye kanga ya ta photo, to fra bina ko kanga ye photo ba bimaka awa na miss nanga chaque fois akena kotika cousin na ye wana. Maman voisine peut amener na yepe ngengi. Mobali pédoki à se maîtriser, il y a pas de soucis, il y a pas de microbes. Siko et ça nini voisin peut cousin peut rater jour wana aïe. Tant cousin pas aïe, maman wana zo qui voisine pédo ala ni bango cousin pas mona dia mabe koti. Ta bana bazana kati, bana siko et pesa ka ba doute yaya. Ndeko ba lo baka yaya. Au moins dit soko bali ko kanisa est-ce que bano bazaka na libala bazaka ya ngai et puis on mutu ko soa parce que moi si kaka mutaye barande oyo bana ya mobali oyo to bana ya mobali oyo te makambo oyo kulutu ma esa nga tinga na robala te kutu akobisko na 57 abinga na robala te otika robala te parce que ko bali saka mbriema oyeba te mwana na yo aza wapi okoyeba te basi balobaka te okosa na 7 bana na ndaku omona peteka mi balinde bazaya yo au moins la bête 5 basa débat ya yote donc soko zui moi si o aza moi si malamu en tout cas débat ba celui qui trouve une femme trouve le bonheur ba ngo mabe ngala bongisa ngo chaque fois celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur est-ce que bokomi na kosi bokomi c'est que bien jour wala cousin pa yaki pa kotipe Makembese, on ne sait pas parce qu'on a la preuve jusqu'à la preuve. La guité, tant que bimi allez, maman on a filmé qui yaya, Android oh yo sunga pe mais ma bé. Au comment on ne peut pas kufa boye bino sauver mutu, bodo filmer. Mais il faut filmer kaka, à filmer. Na poko tangu mwana maya ye. Sikuwa bana oza ndenge nini? Soka yende ngwana ale biloko pire masana ye, ale biloko kolia, ale biloko nyoso tout, ale na do tout, est-ce bokomi? Après na pourquoi ba écoute la quelque part rapide massa ba les moi bière yaya o comment la master no moi ça rend gentil boni mère ben ça bien keba yo tu na moi si na boni mère ngani ba tu na moi ça mutute est-ce que bokomi et ça rende ngoate et puis yo ba ninga ba salaka muninga zate aza quelque part on a les gars dans quoi na pesa mère mbote te bobo ya makamwa o le kana mère ndako o le kana ndako ndengeni o pesa mère mbote ndengeni te o le kana pesa mère mbote te bonga na zati o sa muninga na ngai o sa muninga mwasi na ngai te est-ce que bokomi
soki osate kolinga te mutu na ndako na yo yango wana bato batimela makambo wana balinga te bato bana ndako na bango po makambo boye ezaka buzoba ko sakate ya makambo ya pasi tango balakisi ye video amoni ke aiseke cousin na ye mais master na ngai c'est vrai mais ayaka wa papa ayaka awa tiko ayaka awa preuve exacte en tout cas ayaka entre 10h na 11h presque chaque jour dans mon accueil son la monnaie mouki na semaine et ça peut être 3 fois ou 4 fois c'est vrai tu pas ando boulot yango wana benga nga contrôler nga oza wapi nini boye do ayaka de ko pe ko sakala moi surtout puis moi si ya libala camarade ya mobali na yo oui ata yo moko beaucoup ça peut être la difficulté pour y ramener la difficulté mais on ne sait pas difficulté ça temps et ko leka on dit ma ko livrer nzoto na yo pa ya pire camarade ya mobali na yo ata yo moko ba mama est-ce que bokomi ba mama o basala ngo ero de muteme zo beta est-ce que ba pesa li sona papa fiston te tozala li sona yo pe tozala ngo tozala sera ba masolo ya boto ko beta ngo pesa yo pasi ya ko sakanati e ko pesa yo pasi siko e pesi kanda ko sakanate mais a se metisa bi non to ko ganga te si mama yo sala calme to ko kanga bango soko monika yizu ko ya salanga ka sin to ko ya ça vka ne za ndingo ya yiba ka mais un jour ba ko yiba yo et puis c'est pas trop peigné yo moi si peut être moko ça va je me souviens bon ça normal mais je me souviens la gentillesse ce que l'équipe m'a cassé peut pas moi si c'est que ça là que le moyen m'a bé est-ce que beaucoup m'a papa est-ce que beaucoup mi pour bolingo fait ça normal à so ka ça gentil chaque jour mais jour moi l'équipe boye keba siko erwa so ki mu so ayaki ale biloko na moi siko yo siko pas compliqué abandi mbakanda mike pona soir a compliqué on na lembi a robano na moi ya keba déjà na so ka bazo nzoto bien te na so ka nzoto bien te de maladie a so ko éviter pour déjà asi atonda ki na moi déjà est-ce que komi ya oza émission est fait à conscience komi pour ba papa na ba mama fanda ka ba hotela biso to ba ninga ko masquer yango pona ekenega kitoko est-ce que bokomi c'est que bien na sepeli mama wana benga voisine benga na moni cousin to benga cousin azoko ya cousin ye akoti ça va moi na mai pas ka zonga a récupérer même 2 mois 3 yanké ba pire yembo pire ala raté ba connaissance quoi boye banda kunde zalaka papa zalaka na fongola mama pa zalaka na fongola bana bakenda ikilasi yaya kuna feti ezo salema papa pena ye afungola pena bu akenda tina chambre bakuta pena a flagrant délit feti ya kosakanate mon cher do yo benga kanga et puis benga ki jour wana ya neni kop ko asiko position nini ote na esika boy ça va OK papa bon to kutu na ba 16 ngapela ko de sika moko boy nzoka so ya po ya ko lia biloko na ndako tangu yanga kota boy tala ka so bakangi yo na mwasi ya mutu tala mwana mutu o perdre d'équilibre nyonso tour donc yo nango ali awa donc mutu ala ta bilamba te mutu ala ta bilamba te bo saka mbani bo sami balé wana yo obenga ka yena ni o cousin na yo est-ce balala kana cousin o komba indien donc yo master benga ka ngai pour contrôler la position na ngai o yaka ko bana master e bana kina bo banda ndenge ni expliquer yaya olikola mpesa ko ina mafuta ko expliquer te siko le pesi kanda camarade ngo pe ko se maîtriser a ocha munoko o na sa le côté o sa le côté o bola sanga preuve que ngana na la ina mwasi na yo yaya to kuti bino mutaka bino bale ba faka de li bo sisi déjà bo sa ndenge ba bota bino bo ça va pour me ya tenenge ali awa bino boko bandela yango na misu na biso to filmer bino jamais bo sa le côté yaya o master binga na sa master na yo te mwasi oyo moni mwasi kitoko mwasi na master na yo te munde ozana bozonga na scène poto kata makambu bozonga na scène to filmer bino na scène et puis to publier ici nango soko boyi buzoba
buzoba ye wa meki ça abandi ko cha munoko yaya pasi ezana ba musuba teka bolimo bato mususu ba limbisaka amoni moi na ina adultère ndenge wana a limbisaka mais ça très difficile moi c'est ko la mpesa ko na futa soko tali image wana moi c'est comme zo ba ko la mo santu yo mo santu moi c'est alibala pena azo pena dra finira ba longo li dra do buzo ba ko sakalate moi ça on peut longo kitoko mais ta buzo ba ko sala pasi mo ba longo peut-être mo longo peut-être ceux qui peut n'inviter ba c'est ba luka n'inviter dans le bar à chaque fois est-ce que ce que mon papa bo pikili ki ba kundu ba ntoto réalité luka moyen benga ta maman il fait ma solution en Suisse maman il fait ma solution combien mbote na yo bon ça ba solution pour papa ba ko benga we belé pour na we bi ka ndeza ka maman bino mo contrôler papa benga maman il fait solution so ça numéro maman il fait ma solution te benga biso on a regardé le contre numéro maman il fait ma solution après ma solution pour papa dans le pikili ki ba kundu ba ntoto pour makambo ça la rater. Ce que mon équipe papa do kokate mikolo wana luka moye salisa et puis ba mama mo photo luka to komaka papa ke musala so ko lukela bino nda ko buna poza la bien mo ça est normal ako fouter lelo mais lobi akozonga yo leka ko lia trop otonda OK on lia tibloko ya camarade na ya tala siko soki camarade wana zaki na mwasi ayoki e osa nini atayo moko pasi type wana te oh non ça la ngote jamais oh bakangi yo mutakalo baka ça la ngote ça va ndenge loko oyo mutecha yo OK na kolia biloko na bandaka batu ndengo wana basi ya batu prome ate ndengo boyi kozonga na scène des choix soit ozongi na scène soit to aider to longa eloko comme ça osala okuma mutu normal otika na ndengwa sa porokondo po ola na susu basi ya batuti yaya lokola maseki to na vidéo awa yaya est-ce que boko ta la vidéo wana boko ta la vidéo wana okomona o boudé to nini yaya bato oyo master yaki na bakona so bato ko ba melaki dia diamba soki ba voyo et ça bato musu ba banga raté tant to ba balonga ba rein papa so na batuti ba sila molimo ba kateka déjà molimo taka bala kunu bakata machete bateka déjà molimo yaya bakata mwana mai porokondo bena buko ko image ya leo ya tela yo mayo tango ezate na bito continuer image kaka lelo kaka so lobi ko senga su image te so ko tele émission lelo te wana mitalio o mona de bakati porokondo e sili ora te balandi pe mwasi bakati morokondo susu na ebiti bakata ki ongo pona bakene oteka ngo to le dilo sko et télé le boudé ata yo moko le boudé ce qu'on est bakati on a habité à kufi to akufite passe ya kosakalate nini wana mwasi ya mutu est-ce que yo mo na mwasi na ote baba mwasi ya mutu arelengi ko le liboki ya kotumba tendo nini kasi zo mona mwasi ya mutu lengi pasa na mbali na yeti soka tikali ye moko na basi po kamsaranga yaya yo mwasi ya mutu na ndaku mutu azolanda yo wana azomona kitoko posa na mbali na yo soki mbala bengani yo bokate comme femme seule akoya ali moi 2 3 fois 4 fois akimi tanga kimi wana otikali yolela mutu muso ya ali tanga ko lingoso na père et comme trop tard okomi nazara na libala na bala Yesu est-ce que bokomi otali émission éveil à conscience toujours la msaka esprit na yo yaya par exemple ouais ça y légion tout chaka na si et ça le qu'on appelle vidéo moko so batina comme voilà et ça doit faire 4 ou 5 mois les cas déjà et ça là quelque part moi si akata porokondo pe ya père ba simbi se na maboko bo watu tu la vidéo wana ba simbi se yango pena boy okati po anote ya za infidèle aso kosangai na basi mususu yango na baino na kata ngo comme ça asala aso bulute akata ngo pena ko ndi bakata salami de maman c'est anote kan fumba na wenzi imagine le bolana mutu pena na ebita akata ko na mama nini est-ce que papa ngo ala la bolumbu tona la bilamba donc yo pena si baso mbeli wakata poroko ko kate pe kata na ça ngani musisa te boto moi c'est que tiens il faut la mukati yo bakati pena poroko c'est ça na kuito nini ya bakata ngo tout basimisi moi siko boy simba ngo simbi yo kati ngo po ani azo chiti para ngai azo fidèle azo kosa na basi msona kati ya pasi
jalousie comme maintenant niveau wana te so na pêche l'image wana ndenge o kuti ya polokono o bakati o pire bakati pire masa wala ute kwei na se mais ya mwasi wana benado basimbisi yango benado basimba yango basimbi polokono ekolelisa yo misuba kola so budete et par exemple ndenge wana eza légion basi bazalaka zuwa bosalaka attention na se zuwa eza kibondoki ekopousse osala makambo mabe boyebi na Afrique du Sud na Johannesburg na quartier babenga yango Beria congolaise moko ti suka aza na prison mpo na nini il paraît ezalaki barumeur soki kaka makambo kipiri oyo mobali na ye paraît akobaka bimana piri masa na ye atuna mobala wanganaka atuna mobala wanganaka a vérifier peut-être toyebaka mpe ti sikoyo te soki ezalaka ya solo to ya lokuta papa alali auti mosala azalaki sécurité alali a se reposer na ba 15 heures mpo akende mosala ba 18 heures mwasi na ye mpena congolaise katangeza chauffa mai etoka mpena abwakela mobali alali babwakela ye mai ya moto mobali azika partout mwasi ya batia ye maboko aza na prison ti lelo. Quel niveau de jalousie? Wana kindoki te. Yaya, par exemple, ça légion. Nazo obenda yo matoi yaya. O na lobaki te lobby. Moi si d'ailleurs moi si alibala à cause de ma camarade ya célibataire te, to cause de ma camarade te parce que moi si alibala camarade na yo zali mobile na yo d'abord na bana na yo. Est-ce que bokomi na kosi te? Et puis si passe le cambu ya boyaya par exemple ça légion to ba to ko umela mingi te to ye pour te relaxer le cambu o epesi ngai mutu ko soya ko sakana te ke ba rappel isusu oh non moi on s'en rappelle maintenant mo bora ndaku donc on a moi sta yo a s'en rappelle donc confiance na pire petit yo wana oh tina intel air on somela ngani te yo sala musika tango intel ye ale biloko na yo akei yebela merci Nabino, merci na réalisateur émission Oyo Chris Larize Pelende, merci na assistante na Winnie Larize Pelende, merci na Michael Josh, sponsor na biso officiel depuis les États-Unis, to compte na site Somba Babilamba surtout Somba Super Wax au l'année la moins cher. Au combien c'est que bien. Merci Père Maman Charlotte Caputu, sponsor Nabiso Moussou, la bière officielle de vos enfants. Merci la coordinatrice Nabiso Mamarina Umbi, la femme à la taille d'une spaghetti, ni courbire, ni virage. Tokutani na pourquoi pour la numéro sur Radio Le Collet, Masodo na pourquoi Lelo na 20h. Tokoya Mabongo, frère Johnny pour la témoignage numéro 9. Chap. Et tchara. Radio Collectivia Fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh, bon moi que compagnie, brand, marque déposée, ya Sika, ya Mwana Mboka. Oyo asali pour la kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta penadoki esika ba classe penadoki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko belé ba ali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh d'ailleurs numéro sur le kayango bo numéro Mike Josh yango anta to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezali ngo simple bandeko site yango wana yo kotika na site soko lingi ko somba oli ko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotaka na site bandeko site yango azo telebino site yango wana okotika na site wana donc okota site e ko pesa o boyende bo moni yango zo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au talibre article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya ko sakala te nyo surtout au on besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo
Mike Josh. Bah, ngai. Nyoso ga radio le collé. Voilà, pour la papa. Hein? Ça qui prenait, on taper laptop. Vous comprenez, hein? On tape laptop. Donc, laptop, appareil portable, quoi. Voilà. Ça qui oyo, Mike Josh. Ça qui tombe au boy. Voilà. Voilà. Ça qui Mike Josh. Nyo sorti ko linga kotaka la site wana komona yango saki oyo Mike Josh et silika kate voilà na saki bino doki Mike Josh hein voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya toko changer ba montre le quoi na filme montre oyo Mike Josh et ça ba ya to kata ngona ba sachet o azoki ate ozomona to kata na ba sachet Zokata na ba sachet. Yaya, to mettre dans l'histoire to continuer information, tire to ba sponsor po, ezali non sponsoring, mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya. Ba misusu ba meka ki mesimba kite voilà. Voilà, to attendre ngwa to bonga sachet na sima. Voilà. Montre oyo. Eza waterproof. Ba waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre oyo na la tango boye. Na ko so ko na piscine. Na ko kota na mai. Na koti na mai pena boye na koti na mai montre oyo ekobeba te yaya montre ni lataka soki ezalaki ya griffe ya mundele ya étranger ne mbangu o griffe wana ye soki nini soki songolo paka te yaya Mike Josh ya mwana mboka montre oyo na kodina na mai na sokolo na piscine poka tozana hiver hein so tu na été bobenga na plonger na piscine na action moni montre pena ya ngoyo ça ebele yaya kota na site wana kota na site commander ceux qui comprendre te benga Mike Josh numéro ya ngwana obengi yaya ko benga ete pona osenga musala epesi passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo sute benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pona commande obengi pona commande so comprendre te so possibilité de comprendre ezali so ko dans site o komona nyonso tout ezali noir sur blanc bandeko yaya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh yaya nyonso tout osala ngo besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena c'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie kota na site sala commande ba mission so zakala kisasa sala commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site ya ngwana kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa yaya to na ma précision moko mukie pour ba kamu etali ba super wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de côté télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire problème te alors bandeko babenga kebele bandeko musu ba pesa commande on a besoin ya 10 pièces on a besoin ya 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka na prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako isina to na boutique na adresse au pesa. Et c'est na yo oskokuza 50 pièces seulement. Bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement. Et ça quantité moko industrielle pour prix à mukie wana batie. Et ça pour na baso en gros. So ki osala moyen ko so en gros te bandeko. So ko pesi order wana to pour sola ki yango o ko pesa na yo order na yo pesi commande, il y a 5 pièces, il y a pièces boko, il y a 10 pièces, il y a 20 pièces. Boko zelati et koka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît, tin adresse oyo ko pesa. Est-ce que vous comprendre? Ce ko pesi commande na yo, na lingi na 10 pièces ko lelate, ko bangate et ko ya ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya. Ce ko lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko. Donc bande ko besoin en Europe, besoin en Afrique, en fait na Belgique, na Espagne, na wapi partout, na Congo, na Angola, Bosanga, surtout batia Congo Brazzaville, botika kama puta, maman ya Congo.
Ok, ndaka lomé ko somo mapute ouais ça mapute ya Hong Kong. Auto en anglais ya fake originalité. Somba tekla ba super wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande boko zo yango te o to loba kité to lobby. Ils appellent Mike Josh. Moi na mboka zo tombo la bendele na mboka ba paya. Te c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayiba ko bongisa ba moteur ya ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.